Mbenga en général, pe ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutanga place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Mercredi 8 mars, bonne fête à la sur la République démocratique du Congo en particulier. Il y a ville-province, il y a Kinshasa, Mbote, Nabino, merci, na fidélité, peu confiance, vous allez continuer, cause à la na journal, Nabino, to profiter pour la journal, pour la chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a inauguré qui, mokolo ya mardi 7 mars, nouveau bâtiment, il y a celui national et un renseignement financier. Konaref na mokuse o ezami bongo na boulevard du 30 juin kuna na commune ya Gombe. Héritier Mapinde Minadi na sona pesi nova précision. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré un nouveau bâtiment ya Senaref o ezali bongo. C'est l'île nationale ya ba renseignement financier et Zwami na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe. Nyonso esalema ki mokola mardi 7 mars 2023. Événement oyo ezalaki na des discours introductifs oyo ezalaki prononcé et pas ya secrétaire exécutif ya Senaref Adile Kisu la Kayeye pe mosusu ezalaki prononcé et pas ya ministre ya ba finance Nicolas Kazadi na maloba na ye secrétaire exécutif ya Senaref a présenté ki ndenge cellule oyo ezo chapeauter ba mission avant à remercier chef de l'État pe ba différentes institutions oyo bazako evre po ete organisme oyo e koma oyo ekomi lelo na ngambo na ye ministre ya ba finance et pas wapi ministère oyo ezako assuré titel ya Senaref a relevé que événement revêté na double caractère ezabongo inauguration ya bâtiment ezo coïncider na présentation ya loi ya lutte contre blanchissement ya chapiteau pe financement ya terrorisme pe prolifération ya ba armes ya destruction massive oyo ezali champ d'action pe ba mesure ya accompagnement. Chef de l'État symboliquement akataki riban ya inauguration ya bâtiment oyo ezali tout neuf ezali inauguration ya ko rappeler que lutte contre corruption pe anti-valeur ezali ya ba priorité ya président Tshisekedi pe nangambo mosusu IGF APLC pe Cour des comptes Senaref et outil ko renforcer dispositif institutionnel oyo bate yango en place pour na ko favoriser bonne gouvernance na République démocratique du Congo. Président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki mokolo ya mardi 7 mars na cabinet na ye ya Mosala Zawid ambassadeur ya Algérie accrédité na République démocratique du Congo. Bango bale babetaki masolo ya renforcement ya coopération parlementaire entre Alger na République démocratique du Congo. Jadi na malembe ya pesi no ba détail. Président Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki Yazid Bouzid oyazali ambassadeur Algérie na République démocratique du Congo balobelaki renforcement ya coopération parlementaire entre RDC na Algérie na masolo na bango batalisi volonté ko renforcer coopération puis concertation sur le plan parlementaire puis kokanisa 60 ans depuis ba relation diplomate et banda entre RDC na Algérie des diplomates algériens atalisi esengone ya ko transmettre amitié ya peuple algérien et pas ya ba
représentant ya ba peuple congolais pe kotala ndenge nini ko travailler pe kotala ndenge nini ya kokolisa ba relation na ba domaine nyonso nde na ngambo na ye Christophe Mboso alobi ako réfléchir pona kotala ndenge nini ko travailler na Algérie elongo na ba mission ya ba homme d'affaires congolais pona ko exploiter pe ko renforcer ba échanges économiques pe commerciaux nde na même occasion diplomate algérien a rappelé qui position ya Algérie pour na kosunga RDC na kobatela intégrité territoriale na ye stabilité na ye pe bongo na bongo pe abakisi ke Algérie azali kolandela ba effort nyonso oyo ezali kosalema pona kosilisa crise na est ya RDC pe ba élection esalema na ndenge ya malamu wana nde stabilité ekozala renforcer pe ekobenda développement durable. A président qui mokola mardi 7 mars réunion ya pilotage ya jeu ya francophonie na qualité na ya superviseur. Une fois de plus Nadine Assor apesi bino ba détail. Na qualité na ye ya superviseur de premier ministre Jean-Michel Sam Lukonde Kenge ayebaki solo na koconvoqué réunion ya comité élargi ya pilotage ya ba 9e jeu ya francophonie oyo esalemaki mardi 7 mars 2023 ezalaki question pour na chef ya gouvernement ya ko évaluer niveau d'avancement ya ba infrastructure na ba site na ba différentes commissions impliquées masolo oyo et permettre na ye ya ba situation avant apesa ba instruction ferme pour ete délai ya livraison et salema na ba infrastructure nyonso solo ezala vraiment respecté selon Didier Mazenga ministre ya intégration régionale ya ba infrastructure liée na ba poursuite ya ba financement pe organisation et pesamaki et pas ya chef ya gouvernement na qualité na ye ya superviseur ya ba 9e jeu ya francophonie na rapport na ba infrastructure directeur national ya ba 9e jeu ya francophonie Isidore Kwanja a rassuré que comité ezo travailler pe gouvernement alaki kopesa ba moyens nécessaires pour ete misala esila na lombango pamba te 9e jeu ya ba francophonie esalema na juillet 2023 oyo awa na ville province ya Kinshasa. Simba que République démocratique du Congo et s'engager auprès de l'organisation internationale et la francophonie pour aider et abriter Kinshasa, ba 9e jeu ya ba pays membre ya organisation Oyo entre fin juillet et début août 2023. Le 8 mars, Yamboula Nyoso Mokini Mobimba Isele Waka, journée internationale de la femme. Info Linga, la journal à peuple na peuple meki, conseil la bino élément à travers Jadine Malemi. 8 mars, ezali journée action, il y a sensibilisation, paix et mobilisation dédiée à la lutte contre droit et moisi, égalité, paix, justice. Le 8 mars 1977, des Nations Unies ba officialisé qui journée Oyo. Toutefois, ba origine nango et bandaka na 1909 na États-Unis d'Amérique. Wapi pa ba femme socialiste américaine bazala qui ko manifester pe ko luka droit na bango. Pour l'année 2023, thème na niveau international ezali bongo un monde digital inclusif, innovation et technologie pour la égalité des sexes. Thème oyo et comique inspiré nouvelle dynamique ya promotion ya droit ya femme pe ya mwasi pe autonomisation na yango. Et Sengeli Boyeba que journée internationale de la femme 2023 ba organisation et belé ba sali bongo ba atelier à réflexion ba journée porte ouverte ba journée à échange na o itali participation ya moi si na processus ya pacification puis reconstruction surtout à la République démocratique du Congo ba femme congolaise ba zali ko subir ba forme ya humiliation na partie est ya mboka basi ebele ba condamné ba odieux oyo ezali kosalema na est basi misusu balingi masolo ya maputa te misusu balingi autonomisation ya mwasi occasion pona koyebisa na mwasi nyonso surtout ba jeune fille bakende kelasi ezali chemin obligatoire pona kokapitaliser ba potentiel ya mwasi tenez bon victoire eza bongo certaine.
Vice-ministre ya enseignement primaire et secondaire et technique, Madame Aminata Namasia, akitaki na baouele kuna na buta na deux objectifs ya liboso kota l'application ya gratuité ya enseignement primaire na coin oyo ya République démocratique du Congo pe ya mibale zaki remplir devoir civique na ye pour na ko s'enrôler. Stéphane Skanda pisino ba détail. Ezalaki na ngonga ya 17h heure locale ville ya Buta oyo vice-ministre ya enseignement primaire pe secondaire et technique Aminata anyataki mabele ya bakoko na ye. Vice-ministre azalaki akei na fulu moko ya kosakana te kaka ndenge bilili ezali kolakisa yango etindaki ye asala exercice ya kotambola na makolo longue distance kaka pona ko vivre chaleur ya base na ye ezalaki lokola obligation pona ye lokola soldat du peuple. Présence ya vice-ministre ya enseignement primaire et secondaire ezali na deux objectifs ya liboso ezali ba itinérance na ba école selon ordre oyo azwaki epai ya ministre ya enseignement et primaire professeur Tony Mwaba au palpe du doigt ndenge balobaka exercice ya gratuité ya enseignement primaire et secondaire ndenge ezali kosalema kuna na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lutte contre anti-valeur, redressement et sous-secteur et éducation. Deuxième objectif, ezalaki accomplissement et devoir civique na ye. Qu'on se faire enrôler pour se mettre en ordre na o etali ba élection o ekosalema na décembre 2023. Talatina azalaki libosu ya full oyo à la fois base na ye élu ya Buta arondaki vibrant hommage na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na vision na ye claire pérennisation ya masolo ya gratuité ya enseignement primaire et secondaire et quotidien na école consulaire ya République démocratique du Congo. Na kati ya Buta eza d'abord pona sa quitter na devoir oyo eza ya mwana nyonso oyo aza na âge ya majorité il faut kokende kozwa carte d'électeur. Ndenge boyebi ke na décembre élection ekosalema na kati na mboka ya biso nyonso awa ndenge tofandi toyebi ke président de la république aza na besoin ya voix na biso bati béton aza na besoin yango mpo topesa ye lisusu manda asilisa misala oyo abandaki il faut tozwa bacarte d'électeur. Jeunesse toza très dynamique tolakisa ke tolingi mboka. Nsima ya meeting na ye akendaki komona gouverneur ya Bawele pona ko présenter ba civilité na ye. Kuna aprofitaki koyebisa na gouverneur ba nombre ya bekol oyo euti kotongama ya sika. Ezali na bekol oyo ezalaki ko fonctionner sans arrêter misusu ba faut arrêter depuis koya équipe na bango babundi makasi po ba pesa ba arrêter na bekol mosusu. Mouvement Ekoki inatosha na bokambi ya présidente nango Marie-Josée Ifoku basengi na maman nyonso ya République démocratique du Congo bazala na attitude ya méditation na mokolo ya lelo le 8 mars pe na mois ya mars oyo mobimba basomba liputa te bakende pe na bisengo te oyo koko salema par rapport à fête ya le 8 mars kasi bakanisa bongo ba maman oyo bazali komona pasi kuna na Est République démocratique du Congo basalaki message oyo etangamaki epa ya maman Marie Rose Kani oyo azali coordinatrice ya mouvement Ekoki Natosha aza bongo na micro ya Stéphane Skande pe Pichu Monsia. Ekoki pona biso ba maman ya mouvement Ekoki Inatosha. Urgence na biso ezali situation oyo ezali koleka na Est ya République démocratique du Congo epai wapi ba maman bazali kokufa kokima bambangu stabilité ezali te bakomi ba nomade bana bazali kobunga pasi ya ba maman na Est ya République démocratique du Congo eleki talati na biso ba maman tosengi na bakonzi ya mboka que journée oyo ya le 8 mars etika la journée fériée ya méditation pour na ko garder même pensée na mwasi oyo azali ko souffrir na Est. Deuil national pour na ba mort eleki ebele. Ba jeune fille, mibali, ba papa pe ba maman, viol, humiliation, pe batrocité misusu. Tosengi na ba maman. Nyonso ya République démocratique du Congo, bisika bozali, libanda ya mboka.
Pe bisika nyonso totika kosomba maputa, totika kokende na bisika ya bisengo ya pamba, tozwa attitude ya deuil to pe ya mawa pona ba mama oyo bazali kokufa na est ya République démocratique du Congo oyo ezali mboka na biso. Tolingi que l'activité nyonso oyo ya ba mama bakosala ezala na rapport ya souffrance ya ba mama pe ya ba jeune fille ya est. Attitude etikala ti mokolo oyo humiliation ekosila ti kino bitumba ya est ya mboka na biso ekosila. Tozwa mbongo ya maputa, mbongo tobongisi pona batailleur, totinda mbongo wana pona esunga ba mama bandeko na biso ya basi na est ya mboka na biso eza République démocratique du Congo. Soki botali na bitando na bino ya mike, bokomona numéro ya compte bancaire ya réseau na biso ekoki inatosha ezoleka. Biso nyonso toyebi ke réseau na biso ekoki inatosha eza réseau moko fiable. Eza réseau moko ezali kobunda pona dignité pona paix ya mwasi na kati ya mboka na biso. Tozwi mois ya mars mobimba ndenge bandi boy ti ndenge kosila tozo senga ba mama baza na États-Unis, ba mama baza na Amérique, na Europe, na Australie, na Océanie, na Afrique. Toyoka mawa pona bandeko na biso, toti ya mbongo wana na profit na bango po esunga bango. Vraiment ekoki. Na cadre ya 30 ans ya existence ya société aviation CAA oyo eza composé na ba congolais ebele baza kuna plus de 95%. Info lingala journal na peu pour na peuple mais ko présenter bino ba cadre. Tozali ko continuer dossier na biso na oyo etali bongo 30 ans ya existence ya compagnie africaine d'aviation na service ya RDC pe ya peuple congolais. Et senge boyeba ke société oyo et botami depuis 1991 pe le 5 février 1992 de bango bazwa ki bongo licence ya exploitation na oyo etali bongo ba vol commercial pe vol ya liboso et salema ki bongo le 26 décembre 1992 le loto les sabino moko ya ba oyo ba banda musala na groupe Blackner avant même création ya CAA azota les sabiso importance ya informatique na croissance ya société oyo. Merci mingi na bandi na groupe Blackner depuis 1988 ba engagé ngai comme informaticien attaché à la coordination financière. En fait, nazala qui a un rôle, il y a centraliser les données nyonso, il y a un groupe, données financières, consolider en haut et puis distribuer en haut dans ba compte. Après, nous avons département de informatique, na sangani na baninga, to sali na Cobra, to sali na Kobega, to sali na ba groupe nyonso ya patron. Et loko ezala ki ya moto ya pana biso, c'est que ya kokutana na patron oyo asepela ki mingi na informatique, alingi ba ordinateur, alingi musala ya kolanda ba information oyo tozo produire pour la gestion ya compagnie. Et ça les biso mingi na kozwa litomba ya musala tozo sala na boyebi ya kolanda makambo ya sika oyo ezokoya na évolution ya informatique wana tosepela na mingi ti siko tozo continuer kosepela nango pasi ezalaki kaka tokokutana parfois na mikakatano na bisika oyo foto sala makoki ya batu oyo faut basengeli basala musala bakozala te tozalaki par moment ya kozwa batu oyo bayebi kutu ordinateur te ya kointeresse bango bayeba kozwa kosepela na informatique pour que basalisa biso ntango biso tozali te baza à distance lokola na bescale koyeba kosala ordinateur et puis koyeba kosala kobomba badonnées et tout ça. Et donc c'est plus que sur moi qui tant que tous okutana na bato il faut basala na biso bazala qui ne sera sala na biso mais kakatelo mususu là qui tel que
tokokutana na bato oyo balingi koyeba te informatique azokosala nini. Informatique ezosala nini, mais tant baye komona facilité ya makambo oyo ezobima na ordinateur, bato belé lelo bakomi kosepela na mosala biso osala na compagnie. Bino moko boyoki 30 ans ya expérience, expertise et vandi na service ya aviation, pe qualité à service ezali incomparable. CAA azali kosala bongo esengo ya RDC, pe azali toujours ko valoriser ba Congolais na secteur ya aviation. En tout cas, le lot na fierté pour lelo CAA azali ko travailler na bana mboka pour ezali société ya mboka. Na masolo mususu autorité morale ya Asbel ma famille honorable Néron Mbungu asala ki descente mikolele kikuna na quartier de la paix na commune ya Kisenso pa wapi akene ko assister moko ya ba membre na ya ma famille azala ki éprouvé héritier ma opinion ma pesi bino ba détail. Autorité morale, il y a Asbel, ma famille honorable, Néron Mbungu, à Salaki descente, week-end eleki, na quartier de la paix et Zwami na commune ya Kisenso, wapepai akindaki na matanga ya mamarit, bakabukila, oyo azalaki doyenne, ya Asbel, ma famille, akufi na âge ya 99 ans, mamarit, bakabukila, azalaki parmi batu, babande kosala musala makasi, na kati ya Asbel, oyo ma famille, sur place, honorable, Néron Mbungu, akabolaki mawa na Sam Wambi oyo azali mwana ya mowi ye azali pe membre ya Asbel ma famille bosimba ke visite ya réconfort moral oyo ya mfumo banga moyo et salemaki quelques minutes après bozongi na ye na ville ya Kinshasa sima ya mobembo oyo auti kosala na Italie pe bisika mususu ndenge ye moko ayanolaki na micro ya Info Lingala. Tikibiso maman pona ngai azaki conseillère na ngai et puis abandé ko intercéder trop pona ngai puis azaki kolandela makambo na ngai bien que âge na ye manola non mona te omona mbula ezobeta na âge na ye mais il faut que nous côté ngai donc loko wana nyonso mama tiki et puis à chaque fois abandé ko yebisa bana na ye moko aboti Néron azande ko. Autorité morale, ya ma famille abondela kipe ayemba ki banzembo ya nzambe elongo na délégation na ye pona kotika libote ya mowei na maboko ya mokeli. Bosimba ke na sima ya kobimisa nzoto ya mama Rit na morgue ya hôpital du cinquantenaire ya Kinshasa, bokundami esalemaki na après-midi ya samedi. Boekuna na lilite ya Kimberley, na nzela ya province ya Congo central, plus précisément na territoire ya Kasangulu. Tika ete molimo ya mama Rit epe manaboboto. Défi Congo est un parti politique ya sika ya ba Congolais na initiative ya président na yango Diange na Marc Torel petit-fils ya papa Simon Kimbangu baza ko bengisa ba force vive ya République démocratique du Congo ba personnalité politique indépendante ba candidat indépendant ba rejoindre bango pona ko former grande coalition de forces vives électoralistes na de la nation. Stéphane Skande a pesibino ba précision. Lelo tokulubela makambo etali République démocratique du Congo na ba richesse na yango. Tuzali na jama wo kobalta cuivre kolta na echecheri na echechera. Onyo subuzali kumona oyo ezali ba richesse ya République démocratique du Congo. Nous na yo papa luputa mboka na biso soki ezali na licence mais tala condition ya école oyo ikode koki kuzala boyibana batanga kula izali te tuza kulala mlili tuza kumela maya mabulu upitala malunga izate kuluna abona kati na biso na mboko bona nidi gari kunaweza kusila te mbongo yubuteka kaya biloko nyoso oyo yo uza kutangisa bana wana ikenda ka wapi etabie biso na changu nani akuya kubikisa biso andimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema Mwana Congo, tala, défi Congo parti panafricaniste, parti théocratique veut dire Awanzambende Mokambi, parti à Mwana Congo, véritablement congolais, Yangenda Kututuki di Martorel, de père et de mère, et désormais Kolela Nabino et Zubi Yanonango, pour défi Congo na ba solution ndenge na ndenge, parti ya sika,
awa batia mosika tribalisme créé le 13 août 2022 na ville ya Kisangani na vision se moko ya refondation ya Congo na système ya nouvelle gouvernance. Bosimba pe boyeba que défi Congo ezali bongo accomplissement ya prophétie ya Papa Simon Kimbangu oyo esali 100 ans mokoka ndenge toza koloba lelo. Défi Congo eza déjà installé na ba province pe ba grande ville ya République démocratique du Congo lokola Mbujimai, Kisangani, Bumba, Buta, Maniema, Kolwezi, Matadi, Mwanda, pe ville province ya Kinshasa. Boye lokola la République démocratique du Congo eza komilenge la pona ba élection en décembre 2023. Défi Congo parti fédérateur baza ko bengisa ba force vive nyonso ya nation congolaise, ba organisation, ba mouvement associatif, ba parti politique na ba personnalité politique indépendante boya na lombango ko s'identifier pour la préparatif et organisation ya ba séance ya signature ya protocole d'accord portant création ya coalition ya ba force vive électorale ya ekolo. Eric Massamba moko ba cadre ya parti a communiqué na wetali signification ya lettre K tango tozali kolobela pe kokoma Congo na esika kokoma yango na lettre C pour na koloba défi Congo. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là, là où il y a un C. Donc, des uns et des autres ne doivent pas se sentir exclus. Exclus parce qu'on entend Congo avec un K. Ce n'est qu'une provocation peut-être c'est aussi un défi psychologique, psychique, de faire le lien que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen, comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo, avec le K qui est le K africain. Siège à défi Congo et Zomi Bongo Navni Bolafa numéro 108, quartier d'Yangenda, na commune Yangiringiri. Le 8 mars, ezali bongo célébré na mokili mobimba et pas wapi bandeko basi bazali vraiment à l'honneur natina wana journal ya peuple pour la peuple info lingala et meka ko sepela namba maman à travers Nzembo oyo bolanda. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce. Bozalaki ebele po na kolanda info lingala journal ya peuple pour na peuple. Merci na fidélité pe confiance bozalaka na yango na journal na bino bosepelaki na yango. Obosa merci na Igor Tingi azalaki na sima ya caméra concours rédactionnel Jadine Malembe Fabrice Lundombi Christian Kangebeni bazalaki bon na montage supervision et si maman qui est pas héritier Mapindemi. Bonne fête à maman nyonso ya République démocratique du Congo. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pays ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutango place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo
CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela. CAA balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays.